Ma mission TV, le miroir du monde. Na parlement provincial pour la Kinshasa. Parce que na Katia Kinshasa, oui, na siège na national basi ba valida qui déjà suppléante nangai. Na Sundoli national ngasko mbambana kin, na ba mamni zolega na kin parce que ngana vanda kunate place oyo zoloba. Bien que Kinshasa Congo eza munene mais ngana adikano na mona Kinshasa. Ngai bano oyo zoloba wana, bano zoloba ya kisenso wana, bano zoloba ya mo amba wana. Bango ba seze sa ngana ba prêtre oyo yebi. On comprend parce que pas ils balala ka izaka pembeto bisoto là na gisenso. Donc le problème c'est quoi? Bana gisenso baza déjà décomplexé. Ça ka bango mawate ko va na gisenso. Mais ça ka bango passe. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na bino baimboka balandi ya émission na biso boyebi ete mona musala population qui ndaka partout na bosenga na bino population pona koyoka ka bandeko na biso ba o bazali na makanisi ya bonya pona kopesa na o etali Congo zamboka na biso esengeli totonga ngo kasi na kati ya Congo ba problème ezali ebele pe mituna ezali ebele bolanda ki bino moko ndenge masolo ya maponami ezali ko continuer kala mingi te awa les 6 tokozana na campagne électorale ya ba candidat gouverneur les 10 tokozana na maponami na o etali ba gouverneur à ville à Kinshasa et sengeli to beta masolo toko ka bakombo ekotanga mamwa ebele tolobaki ete esengeli to banda sikoyo koluka bango moko po baso na biso bakinoa po ete biso bakinoa ne to vanda na Kinshasa bango baza ba candidat est-ce que bali passe na biso dengo bazali ko constater bande ko balandi tozali awa tout ça surprise na oyazali pe candidat gouverneur na ville à Kinshasa na ticket moko na Gentini Ngobila le Rombungu fuma banga moyo ndenge bobesana ko landa tangu natangi vice gouverneur bo comprendre que azali ticket moko na mona mboka Gentini Ngobila mbote mona mboka mbote mwana mboka ubangisi biso to yeto kutio la tenue militaire awa ikomika kalukwa etumba to ebite soki bongo masasi bozo minduki po bombundisa bakinoa non eza tenue musala mwana mboka ba yebi double brassard ba yebi député national élu ya Kinseso alors na ebité en tant que député national ndenge ni kola tabilamba basoda ouais nga pour information Naza qui bapona kingai comme député national na 2006 baye jusqu'au ponangai député national na 2011 na circonscription électorale ya Mwamba o ezali yoko ya ba district ya na kati ya ville province ya Kinshasa pe na maponami utukoleka le 30 décembre population en dehors ya ninga vota ngai député national abakisi sous député provincial donc naza 3 fois élu député national et une fois élu député provincial à Kinshasa kaka. Alors na sepeli koyambayo pona tenir bank sayote tozana lera musala parce que makantusko ke likolo pona réfléchir ce que toza la susu na bi place ya koloba lobate mais toza na bi place ya misala candidat vice gouverneur na tiki moko na Gentini Ngobila tokobeta masolo nango na tenue militaire na ndako vandi tomoni pepe meni loko to ebité soki bible tomoni biloko musu pembe na komi loko nganga to ebité est-ce que no oyo eza tenue militaire te eza forme ngana za la musique na dikando na kinoa ouais mona kini donc bana kini tout bango bana kini pe baza na façon na bango ba sepelaka na batu na bango naza mona kini oyo eza bible na ngai mikolo to leka batu bayebi oyo eza nazo kumisa nzambe na kolanda maloba na ezali awa voilà donc yango ande force na ngai c'est Dieu qui est ma force naza grand serviteur de Dieu toyebi batu misusu batu belé ba autorité belé baza na ba loge mindele oyebi lokwa naza nzambe te pona juger mitema ya bato mais nzambe ayebi mitema bato babiso soki nzambe te tokozala otozate. Qu'est-ce qui fait que yo zongaka misolo kaka nde tambolaka banomaka yo to pe na base penza za na communion na base po zongaka naza député à proximité na vanda na peuple na ngana kufa na bango heureusement peuple a comprendre que kozala député eza obongisa nzela te kosala ba ponte ko tia courant eza koloba parce que force ya parlement eza gouvernement député yebita on so naza na bango na sala bango restitution ya évolution ya musana nazo sala na parlement so bomoni boye na loba ibo basalite mais na mo muke na ngao na koyiko sala pona nga ni ti américain moko loba kina azelate oyo amérique ko sala ye mais ya sana pona amérique na mo muko na kanango ba mona ka volonté na ngai
donc beaucoup plus bayebi volonté na ngai donc yango ba accompagner ngai et puis naza toujours na bango secret na ngai yango wana toza na bango na batango nyonso toujours na Kinseso na Moamba topé ozana Gombe na ma campagne pour mingi ba voter bango ba député na bien même na tanga komboté parce que nazalaki pas na place to tourner émission ya mbalo to kena ko tourner na GB na GBT na Sosimat tout tourner émission na Sosimat mais à opposition kaka bon ba kompe ça mo Congo na base le problème c'est quoi batu faut ba likambo ba ko éliminer ba ko limiter ba bénédiction à batuté on comprend ba ko limiter ba bénédiction à batuté c'est pas dit que so mutu azana R4 alinga somba camion asomba VW mais à cause de Mercedes, c'est ça. C'est pas dit que si on va dans la Kisenso, au gros ananda qu'on a matité, au gros ananda qu'on a bandalité, au gros ananda qu'on a limité. Non, 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 non. Le problème c'est quoi? N'est ingai origine, nangai source, nangai za Kisenso. Kisenso comme nengo yebi eza commune ya suka ya mawa ya soni ya pasi ya e usanga so indeni e sanga so indeni naza me yango na biso toza su na soni nango te. Na décomplexer bango déjà baba ki na rombungu avant dans na quartier moko na banlieue ndenge baloba non non na banlieue mais na seja na ba prêtre pour nga mon pe na za prêtre hein ngai bano yo zoloba wana bano zoloba ya Kisenso wana bano zoloba ya Moamba wana bango ba seja sa nga na ba prêtre oyo yebi on comprend parce que pas bango balala ka ezaka pembe to biso to la na Kisenso donc le problème c'est quoi bana Kisenso baza déjà décomplexé ça ka bango mawate ko va na Kisenso mais ça ka bango passe oyi passe ni ça ka bango po bazana nzela malamute bazana maya malamute basomba mai bazana courant malamute donc tout ce qui est infrastructure ba côté wana nyonso ezati eza malamute na okina parlement provincial pour na lobela Kinshasa parce que na kati ya Kinshasa oui na siège nanga na national basi ba valida qui déjà suppléante nangai na sundoli national ngasko mbambara kin na ba mamni zo lega na kin parce que ngana vanda kuna te place oyo zoloba bien que Kinshasa Congo eza munene mais ngana adikando na mona Kinshasa donc sikoyo ngana zo tala makambo ya Kinshasa na zo tala makambo ya Kinshasa na zo tala makambo ya Kinshasa na zo tanga makambo ya Kinshasa parce que soki Congo nyonso etambuli malamu mais Kinshasa etambuli malamu te ngamu na ozana pasi voilà ngana zo tala makambo ya Kinshasa or soki ye pa atali ya Congo central atali ya kuna atali ya kuna atali ya kuna etalami bien pe salami bien développement yango wana mona moka ne rombongo est-ce que ça colocate limbisanga na motuna nzotuna wana o rive lelo ko gérer ville à Kinshasa pona nini omoni yango lokola ba voter 3 fois donc ba voter au Lisusu yango bi bon na mo fona komaka gouverneur à ville à Kinshasa okoya okoma gouverneur à ville à Kinshasa tangela ngai gouverneur nini abima na mamate oyo gouverneur nini abima na mamate ah voilà tangela ngai na mais siko ata même nos députés et le connu au salaire bakinois parce que là-bas tout ça tout le monde a d'abord peut-être aux aga locataires to éviter aux aga locataires pour nous aux aga boy c'est là si ça te allez vous arrivez karabo alors pour vous solo à l'état le lobo tonga bandaku les musupe misala pamba bopesa ba congolais te na moi muke besoin à 3 mandats bon habiter na Rombongo siko olingi au rêver que ça la gouverneur à ville à Kinshasa pour boto nous abacher que belé à Kinshasa voilà d'abord makamya kinyane yango na oluka na pesi merci na autorité morale nangai ya famille politique nangai ya FCC oza mwana mboka président honoraire Joseph Kabila Kabange bon soki président tikilo elamba olata monte que za bénédiction hein soki président Kabelo elamba na ya lataka c'est une bénédiction voilà donc na pesi merci parce que ya sali choix na na Kinshasa pas mwana mboka ngobilanda ka gentili pe na mbungu Néron ko so tolobi fonctionnement ya ville oyo ndenge banda na oloba zoba mokota a diriger déjà Kinshasa oyo mutu mokota zaka zoba asimba yenda Kinshasa oyo batu nyonso ba leka ba maître ba licencié ba docteur ba ni so ba diriger ville oyo wana tango na bango minga na oyebisa yo ngana za dikando na reva déjà bon fonctionnement à ville oyo banda kala et na zo ba interpellation ebele tant to bimaka na mboka to kela ba mboka ba paya to moni ba onde ba osala tant to zonga kawa nde to mona ka mawa na soni na passe parce que ce sont le même gens oyo ba dirigeant awa ba kenda pe ko mona ba mboka wana pourquoi ba tiaka ngo awa ti comprenez or to ko za na makambo nyonso
Ndenzambe atie parce que chaque chose en son temps. Na oyebi sayo. Pour na Goliath akweya, ezalaki il fallait David. David azali na babanga mitano. Mais c'est même na babanga mibale te pour kweya moko kaka. Hein? C'est pas la taille. Hein? C'est pas la taille. Ce n'est même pas. Non, nalobi hein. Bongo chauffeur akumba remorque. Yena remorque bazala taille moko. Chauffeur akumba remorque, yena remorque bazala taille moko. Akom ça ngote place batindi. Voilà. Basola ndo mokili mobimba ba Olanda yo. Na koyebisa yo ke ticket ya ngai na mwana mboka mbaka Ngobila Argentine. Eza makamba lukuta mon frère. Oyebi soki balingi ba coller yo pona okwisa yo ba koluka place o ya mabe po ba lobela yo. Na oyebi so makamba numbi par exemple. Yo za journaliste oyebi. Président de la République actuelle a dirigeanta qui mène équipe et que les kuna pour la base la investigation makamba ngo lega ndenge ni atindi ba membre du gouvernement ba service MONUSCO basali balubi mwana mboka azana tina na makambo wana ti et puis ye moko na ebite so kuta na ye o so na makambo o mona nde misu ko ma rouge parce que baza bande ko na ye eza likambo moko e banda avant même kutu ya botama mon frère e banda avant même kutu ya botama siko tango ba moni ba potentialité eza na mwana mboka Ngobila. Vous comprenez? Parce que le ego kangaye te pour outi ko gérer ma indombe a gérer Kinshasa te il est congolais. Eh mon frère. Une province nouvellement créée. Au yébité ma kamine a sali ko na pe so exemple lelo. Ba candidat belé o ba kozwa na numbi na élection utoleke il y a 2 jours. Ba tchake longi na ye na ba photo na bango. Pour relaxer au ki leadership na ye. Ba tchake longi na ye na ba photo na bango. Pe batu wana ba kozwa. Et puis, problème sous yango. Président sortant, hein, Oyazali, mokonzi ya famille politique na biso. Di ayebi yo ke na bomisa batukuna. Apo na oka so ya na Kinshasa adiateur moko. Hein, ezama mbalu kuta. Ba kole biloko wana te. Agera abanda ko gérer kala ye makambo yo tuni forme osutukana wote. Damaza osutukana wote. Pala osutukana wote. Voyage osutukana wote. Likonda osutukana wote ba yebi. Zo bata masima ibongo yomoko siko. Est-ce que parler likon chef d'entreprise oso salanine pour na bakinois misala nyo pesa ba congolais. Ngai problème nanga zali comme étant chrétien Bible lobi nanga se contenter na o nazanango. O tokoya ko sa na ville mbongo toko sala toko zoa et ozala mbongo na bisote. Mais tu as un fouti et vous en avez mon frère Naza grand créateur d'entreprise. Naza un grand entrepreneur. Moussa Naza grand entrepreneur. C'est depuis plus de 30 ans que Naza patron. Plus de 30 ans. Nageraka une importante ressources humaines. Naïbisio ke Ngai na mwandabu o nzamba pesinga. Non, on peut comparer avoir nangai na avoir nyonso ya Kinshasa te mon frère. Est-ce que avant gérer ka Kinshasa il faut en avoir building? Non, avant gérer Kinshasa il faut en avoir vocation. Avant gérer Kinshasa il faut en avoir kibonza. Mais parce que na mboka oyo bata bayele te tozangi. Mais na mboka oyo batunde a bonne volonté bazate. Bangonde baza peut-être muke. Ya on a édition bato belé ba leka na yende ya Kinshasa pour na diriger Kinshasa. Ni ba pesi Kinshasa ngano tozali awati. Mbappé Kinshasa. Ngai na oye kolobela bato basalaki avant ngai te. O comprendre? Ngai naza lokola ndenge Yesu ayambaka bato. Soko yo okoti na liloba ya Nzambe sika abosani makambo nyonso salaki lobi. Nde azotala oyo bandina oyo ko ya mon frère. Kinshasa c'est notre parcelle. Kinshasa c'est notre maison. Ngai elongo na mwana na ndeko Ngobila Ndaka oyo tozana liste moko nga naza colistier na ye na liste naza candidat vice-gouverneur. Mon frère et ami, na l'air yo zo landara makambo amike ya pampamba wana dokuta. Nous travaillons après vaneke. Tant yo bengi ngai ba édition na zap na lala ginanda kuté biso tozo travailler. Nous travaillons nous toujours. Biso tozo travailler toza na équipe Costro, ça fait plus de 2 mois que bato kanga bato mo vanda wana. Tozo kene ba kimbanse ke tiba kingotolo ba malueka partout tozo kota. Nous allons prendre tous autres talakin si quoi pour ton muto zoa yendakin total ande kinezala. Biso tozo zoa kinte pour na défi. Tozo zoa pe kinte pour na koseka batu pe ko finga batu te. Tozo zoa kin pour soki tanga ngo epesa meli biso. To la kisabatu o tozana ngo capable pour ete ba o ba koya sous lobby bana na lokolana parce que Paris
so comme lelo lobe za kindeng manate ezali succession ya batu bazoya bazo sala musala ba osala biso to pour la défiter tant ozolo bananga oh non mwana mboka yo so sala nini yo to golo baté d'abord un gars déjà na sina décomplexer peuple omoni na décomplexer peuple parce que idéologie banga mo ezala ki sauté on comprend na décomplexer batu idéologie banga mo ezali idéologie à se prendre en charge comme au musée voilà et puis na bandiango lelo te fumu signifie king fumu signifie initiateur fumu signifie roi fumu signifie chef alors ko ngai ne nazali chef ya initiative oya banga moyo donc yango wana naza fumu sa ki Congo fumu banga moyo yango na nde idéologie na ngai donc de ce côté là au risque to lo bapenda makambo yo te ba posa nini to sa na kisasa nini timena ebisio tike ya ngai na mwana mboka ya mwana mboka ngobila mbaka gentili elongona nero mbungu batba omona o ezampe balongo batba omona o biso to ba véritable noko ba véritable bikando oyo batba o comprendre que bato yo ba yepona musala et ana problème te batba ba député provincial ba pesa biso confiance oboyi koloba makamba ba oba les cas simana bino to liboso na bino mais boyebi que ba compte parallèle awa c'est lobama tout so comprendre te ville à Kinshasa donc siko bino bozo ya wana siko est-ce que bokoya kolongola pasi wana corruption wana o c'est gangrené partout ba libanais na ba indo pakistanais bango wana sima ya ba candidat gouverneur to bito so ba décider pe kanyaka et bango wana ba konyokola ba congolais bango wana ba ko pesa pasi na ba congolais ba misala ba ko sala est-ce que bino bokolongola défi wana vraiment bato bakolanda biso ba travailleurs oyo bazo sala pa bando pakistanais ba se retrouver to mona yango na Lubumbashi mwana mboka Moïse Katumbi a beta CTP ba futa bato malamu mais awana gouverneur aleki akoka yango te kanyaka ke na pa ba gouverneur bande ko banga bino soki lolo bozu vila Kinshasa tambusa micro partout parmi ba candidat au bazali na ville province ya Kinshasa au bazo lukaba koma ba konje na ya ville province ya Kinshasa tambusa partout ya bato yo tangi kombo okoyoka kombo ngobila mbaka gentilité pe okoyoka kombo nero mbungu te parce que biso tokozala ba wumbu ya bato wana te tokozala ba wumbu ya Kinshasa na ba kinois zeze kinois voilà yango wana parce que biso premier ah voilà biso nga idéologie na lobi idéologie yango wana amekasi yango véritable dikando ye wana za mona première fois depuis Congo eza Congo est président kinois et vous allez parmi la première fois aussi qui ça ezwa ba dirigeant au mitonu na bango ezana mama yemo ngana papa ngana tigana yo mon frère ngana kepoto na kimukolo na kepoto na kimukolo na kepoto na kimukolo donc ta on a kita grand villa ngaite et puis ngai banana bana okende poto na sala 3 semaines na kina tala sans tout moment buka mona buka kukula na tala pe na moni bajo ba fentera biso tala place bango ba yaka mais place to vanda kuna ba bazula likonda ba sala rien voilà interpellation mon frère donc to ko kene na balo yenge te o sonini au risque na émission to ba likambuté biso to zo ville à Kinshasa to zo ville à Kinshasa pour na makambo ebele ya liboso biso ba député provinciaux ba voter biso na kanyaka ti ba voter biso par rapport à discours tozanango. Vous comprenez? Par rapport à discours tozanango, par rapport à profil tozanango, par rapport à série bayebeli biso. Voilà. Par rapport à ce que yo yebinga été tout na bat bayebinga ngana musala na sala ba blague te. Tala kende place aux journalistes ça ba investigation na tout na bato ba sala pa na nga ba yebiso ke ngana sala ba blague te. Et ce que vous avez dit, moi, c'est que je suis symbolique, je suis calculé, je suis blague. Et yo moninga yo so na émission na tongo na otiki ngoto ba kotaba kimbatse guna na tala na ndenge ni bani tout ça. Puis l'émission équipe ezo sala ko sakanate biso so to zui en David to kozwango par rapport ya discours na biso programme mais to biso to gérer parité, to gérer matalité, to gérer bomate. Vous comprenez? Tu gérer Bandundu centralité, tu gérer Équateur, tu gérer Tchouapate, tu gérer Kinshasa. Bismo toza ba kinois. Muto ko sayote que kozanga ko soko toza oza kinois, oyimba kambo kinois zomona. D'abord tant que tu rejoins Kinshasa, tu ko meka MP ko bongo la administration ya Kinshasa. Ko bongo la administration ya Kinshasa ezali ke
toyeba bao basala na ville province ya Kinshasa baza boni. Ça c'est de 1. De 2, toyeba ba formation ni baza na ango, profil na bango. Toyeba oyo azosala wa po aza nani. Toyeba bazozwa combien mbongo nini bazozwa. Parce que nous tous oyo azosala azo mériter salaire. Ça c'est de 1, c'est de réorganiser l'administration de la ville. Il faut qu'on organise yango. Parce que et loko ali boso oyo ville oyo ya Kinshasa eza nango koleka biloko nyonso eza potentialité ya ressources humaines. Siko photo encadrer yango bien. Photo motiver yango, photo restructurer yango. Ça c'est de 1. De 2, il faut totala mbongo nini oyo mibeko etindi province acha na libenga na ye. Kozwa pa ya batu acha na libenga na ye. Yango na lobiti constitution mibeko na biso elobi nini na oyo province foazwa po acha na libenga na ye. Et d'ailleurs toko créer guichet unique oyo ekozala même mbongo batike ya zandu ba mbongo batike ya wenzeza ya mama wana te eza bourgmestre te ezali ya trésor provincial et qui na guichet on a d'ailleurs tokosa la banque ya Kinshasa oyo banda kozwa misolo nyonso ya Kinshasa ekoti na banque mbongo ya l'état ya Kinshasa eza ya poche ya mutute ezate ke lokola oyo afutaka na compte oyo afutaka na honte oyo afutaka na compte oyo non tokosa parallèle ezate toko centraliser nyonso pipai moko. Parce que compte parallèle ezala la paya ba dirigeanté compte parallèle ezape na ba agent tokotala ba fuite wana nini ezoko échapper ba recette ezokende pa ya bateau eza éparpillé tokosala partout moyen to sanction en place mon frère soki justice eza na mboka te bible komi mboka ane hôtel matière on les a dit la vision président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi to pe bino mo pe bozana ngo c'est lui le visionnaire attention c'est lui il y a za président de la BI est-ce que vision na yenga lobi état de droit yo comme étant journaliste ça mabe yango tozanga banda kalati suka na ngo to suka ka ondeng tozala kati siko ya yena vision état de droit faut que bannir ba corruption ni biso pe yango na même vision tozana ngo on comprend même vision tozana ngo kolokota nyonso o etali mbongo ya l'état kokotsa pona misala oyo esengeli ville asala na oyo etali babalabala ville pe azana babalabala oyo ezaka na ba responsabilité na ye na ebisio biso toko diriger na volonté na biso te toko diriger na volonté ya Nzambe yango wana interpellation ngé ezali même na basali ya Nzambe batika Kinshasa te s'il faut délivrer cette ville basala Nzambe bazwa ba responsabilité wana basala basala initiative ba grande prière même s'il faut gêner pour la ville oyo kolongola ngona maboko wana l'église na bango ezala Kinshasa donc bazana besoin batambulaka bien batu na bango bazwa ba inondation te batu na bango pe bazwa misala phénomène kuluna po batu muso mona ke prière na butu tokotala muto ya sali pa na yo mon frère mutu arozwa salaire par rapport à musala sali mon frère muto asali musala na ye au futi mbongo te malamu kutu naza la diable yo za plus que les diables yango déjà tozo la kabana mboka tango tokozwa ville oyo tango tokozwa ville tokosala état ning tokuteli ville toko restituer population ya état ning tokuteli ville pour que bambolombolo batamitema mabe baloba te ke biso tokoti lundi mardi bato bango basali yango te parce que kino abosa na mbango on comprend kino abosa na mbango c'est de dans l'environnement ya Kinshasa okoleka wa matiti solo bani tout ça et je te dis biso tokoyoka sonité to bima même na libanda to kende tuna bande ko mususu bobongisa pa na bino ndenge nini tokoyoka sonité pour que les gens disent ah Dar es Salaam est comme il pour nani Rwanda est comme il pour nani Paris et Salabo s'il faut créer des partenariats avec ces gens-là nous allons les faire tokoyoka sonité pour tout na batu bino tokoyoka sonité pour tout na batu bosala ndenge ni pour na ba bidon plastique bosala ndenge ni pour na osala boy bosala ndenge ni s'il faut aller signer des partenariats des contrats avec des gens pour que Kinshasa parce qu'après tout tozana ba Kinshasa mi balete tozaka na Kinshasa mo place biso tozali nazo zelabino batba pesa biso confiance balanda ba bilobela wana te mona mboka Gentili mbaka ngobila
aza candidat valable aye na Kinshasa pour na makanisi ya batute aye na Kinshasa pour na musala. D'abord Yemoko c'est un vrai Kinois noko yakuza dikando de même ngai to salango et puis to ko associer batu nyonso to salango biso moté. To associer batu même Yemoko pose associer tous les grands prêtres akini o ba na makanisi bagoya baya na bureau d'études poto bongsakini na biso to salango mi balete ka moko. Na pesi mbote pa ya mwana mboka ngobila ndaka mbaka gentili pe na pesi mbote na ba député provinciaux nyonso o baza ba électeur na biso. Mais na ebiso ke ba ozala séduit na travail auto salitant to représenter ba pe travail wana ekozala exécuter na maele ya batute exala exécuter na maele ensemble. Voilà bandeko balandi bozo ça dit que c'est un vrai Kinois qui parle hein, c'est un vrai Kinois ba lobi leader afu mbanga moyo voilà to yamba ki honorable mbungu Néron to ko yamba le 6 le 7 donc week-end wana to ko yamba na équipe nationale pour abeta masolo na ouverture nyoso pendant 2 jours à campagne to kabango et loko ni bazo kanisa pour la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.